Moto oyo afimbami na Molimo Mosantu akoki te kovanda kimia to kogarde silence. Biblia elobi boye: moto oyo andimeli ngai, ndenge makomi elobi, baebale na mai na bomoi ekoleka to ekokule kati na ye. Ebale ekoki kotransforme désert na jardin to na mabele malamu. Na matiti mobefu oyo na bomengo mpe na bomoi mingi. Tango Nzambe akitaka. Ngai nakanisaka ata mokete ke mokolo moko na kote ya liloba na Nzambe. Nazalaki plus préoccupé na tennis pe na sport. Na yango nazalaki koganye mbongo. Boye mokolo moko nayebi te ebandaki ndenge nini, nakotaki na chambre na ngai, nabukaki mabolongo na ngai na se liboso ya mbeto na ngai, pe nafungolaki Bible na ngai. Efungwanaki na esika oyo Yesu azalaki koloba na bayekoli na ye. Atuni: Petelo, olingaka ngai? Petelo azongisi: Kolo, oyebi ke nalingaka yo. Pe Yesu alobi lisusu: batela bapate na ngai. Tango natangaki maloba oyo, ezalaki lokola Yesu ye moko atelemi liboso na ngai. Ezalaki lisusu kaka makomi sur une feuille te. Natelemaki pe nakendeki komona mama na ngai na cuisine. Pe nayebisi: Mama, nakoki lisusu te ko continuer ko résister mokano na Nzambe pona bomoi na ngai. Na mipesi lelo pe na pesi bomoi na ngai epai na Nkolo pona kokoma molobi na bato to pécheur d'homme. Posa na ngai ya liboso ezalaki ete peuple Zulu bayeba Nkolo pe bayamba oyo epesamelaki ngai. Nayebi te pona nini, nakanisi po tozalaki kovanda kati na bango. Yango nde ekomaki Jerusalem na ngai, epai nayebaki kobanda mosala ya Nzambe kati na peuple Zulu. Naza ko se rappeler bien na mateya na ngai ya liboso. Ezalaki: makila na Yesu ezali wapi na bomoi na yo? Ezali na motema na yo kosokola pe kobongola bomoi na yo, to ezali na se na makolo na yo? Bozali konyata ngolu na Nzambe na bitambe na bino. Boende mosala na Nzambe oyo ebandaki. Bato ebele, des centaines de gens to kama na bato babandaki koya kopesa bomoi na bango epai na Nzambe. Kasi na sima basemene nyonso ezalaki kolimwa kati na bango. Pe bazalaki kozongela bomoi na bango oyo ya kala. Ezalaki kotungisa ngai mingi pe na mitunaki mituna ebele. Alors nabundelaki Nzambe boye: Nkolo, tinda réveil to bolamuki oyo ya Molimo Mosantu. Sala na mozindo pe na nguya makasi. Boye na kutanaki pe na bandimi oyo babungisaki bolingo. Yesu alobi: moto oyo andimeli ngai akosala makambo ya minene. Ngai nazalaki komona yango te. Na se souvenaki pe na verset ya Bible oyo elobi: bandimi oyo bazalaki koyokana te na basusu. Pe na milobelaki: eske oyo penza ezali mbuma ya nsango malamu? Nakomaki na mapumulo na 1966. Nakamataki Bible na ngai pe nalobaki: bandeko basi pe babali, mokanda oyo elobi: moto akondimela ngai ndenge makomi elobi, baebale na mai na bomoi ekoleka to ekokule kati na ye. Alors natunaki: eske ebale na mai na bomoi ezali koleka to kokule kati na bino? Bazongisaki: te. Alors nalobaki: ngai pe naza komona ata ebale moko te koleka kati na ngai. Tozwa alors ba Bible pe
totuna kondima na biso mpo tososola soki tozali penza kondimela nkolo na solo. Na lolenge ya baliterien te, na lolenge ya bamethodiste te, kasi lolenge makomi elobi. Nazali koserapele na yango kome fi esalamaki kaka lobi. Toyanganaka na ndako moko ya kala oyo ezalaki abandone. Tolongolaki salte nyonso mpe tokombolaki esika yango. Tozalaki koyangana mikolo nyonso mpona koexamine mpe koyekola mokanda na Acte des Apôtres to misala na bantoma. Boye totutamaki makasi mpe tomimonaki coupable mpona komona makambo ebele na mokanda na Nzambe oyo ezangaki na bomoi na biso. Na boye togangaki mpe tolelaki epai na Nzambe na kotangisa pinzoli. Na boye Nzambe akonvekaki biso na oyo etali lisumu mpe abandaki kosala na bomoi na biso. Alors tobelelaki Nkolo kita kati na biso. Toyebaki te ndenge nini alingaki koyela to ndenge nini elingaki kosalama. Boye mokolo moko wana tozalaki kolela epai na Nzambe ete atindela biso Molimo Mosantu na ye, naza koserapele ete nasimbaki moto na ngai, mabolongo na ngai na se liboso na Nkolo tango na mbalakata mopepe moko ya makasi penza efulamaki to esuflaki epai tozalaki. Biso banso toyebaki kaka eloko moko ete Nzambe akitaki. Po atangonga moko te ya lingomba ebetaki na mopepe wana. Sans invitation to annonce, tomonaki kaka na mbala moko bato ebele koya epai tozalaki. Nazalaki koloba, tolingi kokutana na Nzambe. Boye totunaki bo, nani a invité bi? Bazalaki kozongisa, moto te. Moto ya liboso ayaki, ezalaki ndoki moko ya mwasi oyo azalaki koyekolisa bamisusu kindoki. Alobaki, nazali posede na bademon, eske Yesu akoki kokangola ngai? Bato ebele bazalaki koya. Basi, babali, bamwindo, bamindele, bato ya lolenge nyonso. Ezalaki Molimo Mosantu nde azalaki kokota na ndako na bango pe komema bango epai na biso to epai tozalaki. Tozalaki na besoin ya koteya mateya ya milai te. Pamba te Molimo Mosantu azalaki koconvaincre bango ye moko na oyo etali masumu pe bazalaki kokonfese to koyambola masumu na bango. Ezalaki Yesu nde apelisaki moto ya Molimo Mosantu pe yango ezalaki kopanzana mboka mobimba. Tozalaki koyoka batémoignage ya ndenge na ndenge na ngomba ya Tugela Feri, bato bazalaki koya konvenki na masumu na bango. Na Kings Cliff, Nzambe azalaki kosala na bomoi ya bato ebele. Na vale oyo ya pembeni, bomoi ya bato mingi ezalaki kobongwa. Tomonaki na miso na biso ndenge mabele oyo ekauka to desert ezalaki kobongwa na mabele malamu, transformé na biziba na mai na bomoi. Nkolo asalelaki bamoye ndenge na ndenge mpona kopanza liloba na ye. Na nzela na nguya na loyembo, na nzela na koteya liloba. Bamisusu bayokaki sango kaka ya effusion ya Saint-Esprit pe babengisaki biso na mboka pe na bangomba na bango mpona kosakola sango malamu. Nzambe asalaki makambo na kokamwisa. Tosalaki tour du monde, tokomaki na Europe, na bisika ndenge na ndenge, na boye sango na Nkolo Yesu epanzanaki mokili mobimba na nzela na biso mpe. Alors babranche ebele efungwanaki bisika ndenge na ndenge.
to tango molimo mosantu akitaki na mapumulo. Bato bazalaki koya epai na biso kowuta bisika nyonso. Alors tokokaki te koyebisa bango bazonga bipai bazalaki kowuta. Atako tozangaki bisika pe makoki mpona koyamba bango pe kopesa bango bilei na kolia, boye tolukaki esika mpona kotonga ndako na Nzambe na mapumulo, kasi baporte nyonso ekangamelaki biso. Après 4 to na nsima na mbula minei nde toyaki komona ferme oyo to esika oyo tobandaki mosala na Nzambe. Kombo na yango ezalaki kwasi za bantu, esika wapi bato bazwaka lisungi. Nasosolaki mbala moko ete ezali esika oyo Nzambe abongisi mpo ete mosala na ye ekoba. Esika yango ezalaki sauvage pe sous-développé, kasi nalobaki nkolo, soki yo ozali awa yango nde ekoki mpo na biso. Tobandaki penza na zero, naza koserapele na cuisine ya liboso totongaki ezalaki ya mabele. Ensuite totongaki bisika ya kovanda mpo na bato, na kotongaka mosala ezalaki koya monene. Nombre ya bato ezalaki kokola mokolo na mokolo. Tozalaki na misolo mingi te. Tozalaki kosaela kaka mwa moke oyo tozalaki na yango. Tobandaki na kolona ndunda. Na ebandeli, tozalaki kaka na bato 5 oyo bazalaki kosala na ngai elongo. Bazalaki kosala mosala pe moko na moko azalaki koya na oyo azalaki na yango. Tozalaki koyanga na mpokwa nyonso. Tozalaki kosangana na ndako moko ya moke oyo ekokaki koyamba bobele 25 personnes. Ensuite, totongaki tempelo moko na kapasite ya 200 personnes. Alors, comme lingomba ezalaki kokola mbango, esika yango ekomaki moke mingi. Na boye toyebaki na kotelemisa batente pona koyambaka bato ebele oyo bazalaki koya. Malgré mopepe makasi oyo ebetaka tango na région oyo. Pokwa moko toyebaki na koyanganisa plus ou moins 3 à 4 000 personnes, to koto misato to koto minei na bato. Pe bopepe moko makasi ebetaki pe pasolaki tante esika toyanganaki. Pe tikaki biso libanda na se na baetwa. Oye tozwaki mokano ya kotonga tempelo oyo ekokaki koyamba plus de 10 000 personnes oyo bafani na kiti. Na 1973, Sœur Tofozi abelaki makasi pe na nsima na yango akufaki. Kasi Nzambe na bolingo na ye asekwisaki ye. Tango azongaki na bomoi, abandaki mbala moko ministère ya jeunesse. Na nzela na ye ba jeune ebele babandaki koya epai na nkolo.
boye tozwaki initiative ya koorganize première conférence de jeunes na lingomba na biso. Nzambe azalaki kosala na nguya makasi, yango todesidaki kokontinue mosala yango. Pamba te soki bajene to bilenge bayambi Yesu na bomoi na bango, alors futur ezalaka toujours merveilleux. Na boyende mosala na Nzambe oyo ezalaki kokola. Lelo toorganizaka conférence de jeunes 2 fois par an, na mois ya juillet pe na mois ya décembre. Nzambe apambolaki biso. Tobandaki bobele na ngombe mibale kaka oyo babimisaka miliki. Lelo mosala yango ekola makasi. Boye tomitunaki tosala nini na miliki oyo ezali kotikala to oyo ezali koleka likolo. Alors tobandaki pour projet ya laiterie to usine oyo ebimisaka ba produit katikati na miliki. Mokolo moko mwana moko alobelaki ngai ndoto moko, alotaki ke trésor moko ezali na se ya mabele ya esika oyo tozali kosala mosala na Nzambe pe kovanda. Alors tolukaki diama pe or na se ya mabele yango, tomonaki te. Kasi na kotimola nde mokolo moko toyaki komona mai ya eau pure. Alors ba projet ya ndenge na ndenge ebandaki, bilanga ya chou, ya poivron, au point que kino lelo oyo tokoma na possibilité ya ko héberger to ko loger to ko yamba pe ko leisa pe ko sunga batu ebele na ofele. École ezalaki eloko oyo nakanisaki penza te kosala. Kasi bandeko oyo tozalaki kosala na bango elongo balobelaki ngai ete tokoki kotinda lisusu bana na biso na baekole publike te. Sasa ipi biso pe tozali koteya ndenge Bible ezali koloba ete tolinga bandeko na biso na bolingo na Nzambe. Or ke na baekole publike bazali kolakisa bango ete bayinana. Pona tina oyo nde tozwaki mokano ya kosala ekole privé kati na mission awa po ete bana na bango pe bazwa éducation ndenge bana na biso bazali kozwa éducation oyo elandani na maloba na Nzambe. Na boye ba illettré pe banalphabète ebele bakomaki converti. Pamba te balingaki koyeba kotanga, alors bazalaki koya na ekole pe na église. Alors tobandaki kolakisa bango kotanga pe kokoma. Na but ete bayeba kotanga pe Bible. Tosolaki to réalisaki importance ya enseignement supérieur na boyende tosalaki école ya formation ya enseignant afin que niveau ya bana na biso ekitate. Sida ezali maladie moko terrible toye koyi komemela wali felo awa na se do na mokili oyo.
boye tobondelaki Nzambe ete apesa biso makoki mpo na koyamba mpe kosunga bato oyo bazali atteint na sida. Nzambe apesaki ngolu na ye, boye tokokaki kokokisa mposa yango, toyambaka, tosungaka mpe tobundelaka mpona bato ya sida, mpe Nzambe azali kobikisa bango miraculeusement na bolingo na ye. Banda tango wana kino lelo oyo. Tango Nzambe alakisaki biso esika, totongaki ndako epai bazali koyambama. Kuna bazali alimenté physiquement pe spirituellement. Pamba te kombo na Yesu eleki bakombo nyonso na monene, eleki atako kombo na sida. Tema na biso etondi na esengo kino lelo oyo pamba te uta 1966 kino lelo oyo Nzambe azali toujours kosala na lolenge moko. Kosala na Nzambe ezali toujours kokola pe ezali kokontinue na même allure. Na ebandeli tokanisaki penza te ke mosala oyo elingaki kokola lolenge ekoli lelo oyo to d'une manière incroyable. Ezali na makasi na biso te, pamba te biso moko tokoki te korealize to kosala oyo nyonso esalami na mosala oyo. Kasi ezali se na ngolu na Nzambe, yende abombi biso pe asungi biso pendant 40 ans nyonso oyo po ete tolemba te. Libondeli na ngai ezali ete bato oyo bakoya na nsima na ngai bazala na bolingo pe na komipesa na mosala na Nzambe koleka biso. Posa makasi na motema na ngai ezali ete mosala oyo elemba te, ebungisa moto na yango te, pe tika Nzambe na ngolu na ye abatela pe asimba moto oyo makasi na tina ete ekita te, ekufa te, jusqu'à ce que kelelo to trompete ya suka ekobeta na mapata.